Tondo Nzambe poete nangolu na yende océan azali kotelema atako badongolo miso bazali koya. Kasi tokumisa ye pamba te tokomi na système oyo ya kokangaka bato pamba la gouvernement ya mwana mboka Félix Tshilombo. Tokumisa Nzambe poete Congo ekabwani na gouvernement ya Félix Tshilombo. Tokumisa Nzambe poete ye akokisi makambo oyo homologue na ye Joseph Kabila apesaki ye. Kasi tozala na mawa soki congolais a comprendre te nini esengeli asala wana ndeko wabilo océan ayebisi bino bande ko balandi émission to lobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino petika ete kimia Nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko ezali émission na bino ya éveil ya conscience éveil patriotique bisika auto analysaka ensemble kasi ndenge na lobaki na bino ete bouti kolanda penza na mikolo meleki tozalaki na maître Williams lelo lesuto zongela epamba te to lobi to so na maître William to yeba nini ezali koleka la République démocratique du Congo pambate mai makolo bamazale belé mikolo meleki to lobelaki bongo makambo matali budget ya République démocratique du Congo to mekai ko kokisa yango na ba budget ya baninga misusu na kotelaka bango bazela ba ministre mike kasi budget likolo ya biso engongolo ya ba ministre lokola sanduku ya bilamba kasi to epe ya mibeko makambo mazali ko simba te lelo oyo peza tozali kolobela manso bazali koleka la République démocratique du Congo please to kolobela lisusu Congo rénové na Miniembo précisément bisika drapeau mususu etelemi ah Félix na base au Félix azali ko sala na ba homologue na ye pona ko distraire peuple congolais mbote mona mboka mbote madame journaliste esengo kozali su na bino elongo parce que toyebi ke eza musala o esenge to sala pona ba congolais bazala informé bazala sauvé soki to sauver ba congolais te mboka oyo tokoya koteka ngo lokola bilanga ya ndunda. Merci bande ko balandi bolandi la boke balobi soki to sauver Congo te to koteka yango ezali pe maloba moko ya maître Nico oyo na pesi mbote azali bongo avocat yo océan de la presse congolaise pe ya océan du Congo oyo babandi ko tela bango ba mandat bango na presse penge kasi ndeko tika lokuta mona mboka Frank Diongo sala makambo malongo bani ba utiliser bino bongo te po bobo maikolo Congo biso bapanzisa ngo tokolo babe koloba tokonganga be konganga poto sauver Congo mona mboka boni kasi mouvement la bino ya ba jeune ezali ko kene boni bato bazali ko ya bato balingi yango bazali ko songa bino ezali boni. Vraiment madame tozo bunda na be effort personnel mais na ebisi bino ya tant de jeunes oyo ba sepeli na initiative parce que ba monique kozala na sima ya ba politiciens congolais et ya lokola kozala na kasho na mutu kozala na sima ba politiciens congolais et ya lokola mbwa azana rage. Dans quel sens so kozala na sima ba politiciens congolais oza ko servir bango non ko servir d'intérêt ya mboka totala lokola ningisa opesika awa ya ndeko Nico azalaki na o tobengi Frank Diongo lelo Frank Diongo akomi ko combattre Nico. Pourquoi? Parce que Nico asalaki o akoke ko sala pona Diongo abimi atikala ko futa Nico te ndenge ba futa avocat mais abosani nyonso wana tokendel musika na pesa bino exemple mususu mais c'est Frank Diongo ye azo penser que akosa lisu politique na mboka oyo abimi na ba norme o esengeli te ke ndenge babimisa ka prisonnier nyonso soki okusali mandat mbeba na yo okokisi tango na yo fo ba libérer yo ye abimi na o babenge grâce présidentielle. Alors grâce présidentielle elongoli infraction o ezalaki likolo na yete ezandenge mona ndeko bemba tanke nanu baluba sokoli yete akokiko zala na politique na Congo te akokiko sala ngote ezandenge moko na Monsieur Diongo donc na koyebisa ndeko Nico alembate na bitumba na ye ayeba ke tango azo défendre valeur moko ezali noble akokuta na toujours na oba bengi bekulusu yeso amemaki yango yepe amema parce que ekokoma na tango oyo akolonga yango parce que la vérité finit toujours à triompher. Bandeko vraiment okolonga peto kolonga pamba te tolobi to sangisa mayele na kozalaka sima ya ba politicien te kasi biso sikoyo to miyokana poete to mi makongoli boso mwana mboka ozali ya solo moto na mayele poete ozali avocat pe ozali moto ndimi kokotela lisano ya kubunde tumba ya Congo tika Nzambe ya Pongo Tulendo Nzambe ya Congo pe Simoki Mbangu oya kitina se ya mabele ya Congo pona kosikola bayindo azana bino kasi toke na lombango na makamatali porte parole kuna na ngambo ya Lamuka ezalaki bongo mwana mboka Jean-Claude Muyamba kasi to moina mbala moko babani ko proposer yango Moïse Katumbi yo yambi yango boni. Bien madame, par rapport à faire ya Lamuka j'ai beaucoup de regrets ya kolobela Lamuka. Pourquoi? Lamuka eza
plateforme politique moko bazo comprendre politique de l'RT. Vous m'excusez parce que je lançais très bien que ça n'a pas intellectuel et belé. Lokola Steve, lokola Ndeko Nico, mais lokola Epenge aussi, c'est un frère que j'aime beaucoup. Na lukarandeni tokoki ko kota contact banto banda ko sala o esengeli ko sala pona Congo na ye, mais dommage parce que na niveau bakomi lamuka ba leader nango bazo comprendre géopolitique te. Alors batu bakoke ko sauver Congo na ba manœuvre dilatoire nyonso ezalaki bandeko ya lamuka. Une chose bakoke ko sauver to bako sauver bakokai ko sauver parce que nangongo bakomi déjà ko dérailler bazali sous na chemin o esengela kite pona bango. Pourquoi je peux dire ça? Nangongo yo affaire politique oyo bazako bunda eza ya bango mon côté, eza ya ba congolais. Ba raisonner Congo eza na niveau nini? Est-ce que boyebi que Congo ezali 187e pays le plus pauvre du monde, classé dans le monde entier? Boyebi que Congo mais riche na ba minéraux. Maman, richesse wana tangu yozo se la ngote eza ya yote. Donc richesse eza na maloba, mais richesse eza na biso na musala te. Donc toza pays pauvre, population pauvre. Est-ce que yebi que PIB ya congolais et combien atteint à niveau ya PIB ya un Brazzaville te? Est-ce que toko lobelango sérieusement? Congo oyo ezalaki parmi classé na 1960 parmi ba pays le plus riche dans le monde. Tozalaki na même train. Il y a vie sociale na Canada, tozalaki na même train ya vie sociale na pays locaux la Brésil, tozalaki na même train ya vie sociale na pays locaux la Grèce, mais les lots toza wapi nil par ailleurs. Vous pouvez comprendre bango bakomi komema lamuka locaux la bilei na bango moko, tandis que lamuka ekomaki idéologie pona ba congolais. Ezale lisusu te bitumba moko boye ekomaki idéologie pour sauver la nation congolaise. Alors, au bango bakomi komema et comment ça nga passe. Alors, affaire y a porte-parole, il y a opposition, et ça y a la moukate. Affaire y a porte-parole, il y a opposition. Moi, personnellement, là ça m'engage que moi. J'avais suggéré que tu es kendeko Moïse Katumbi na ba plateforme na ye oyo et ça là qui que lokola ye candidat même à postulat qui était azar na ba député belé. Qu'on en dise qu'on vient pas. Monsieur Fayoulou n'a pas de député, à part Yemo Kwaza député. MLC a 22 députés. Peu importe. Alors, ce qui te l'obito qui est une constant politique, réalité, Ndeko Katumbi n'a pas constant politique lokola Fayoulou. Ce qui te l'obito qui est une idéologie politique, Ndeko Katumbi n'a pas de même idéologie que Fayoulou. Ce qui te l'obito qui est na poids politique, Fayoulou pour le moment, actuellement, il pèse plus que ba candidat Nyon Sobazana la Mouka. Pourquoi? Même bango baolo ba ke ba façonné, mais ba pesier o ba bengaka leadership moko boye na niveau ya la Mouka. Et alors, soki ba koke kozala ba homme intègre, ba koke ko kende ba media 14h ba koke ko penser na Ndeko Fayoulou. Pourquoi? Mutu oyo azali lelo na monopole ya koloba que non mboke zotambola bien teto kende na marche eza Fayoulou. Pourquoi? Il était l'homme de terrain. Fayoulou a participé na ba onyon sur ba bengi banini nyonso oyo opposition salelaka. Il était avec notre papa Fé Tshisekedi, paix à son âme. Ndeko Fayoulou histoire na yebota lango lelo te Ndeko Fayoulou na 1990 tango bazo organisé conférence souveraine, il était là parmi les jeunes au siège à l'époque. Comprenez un peu l'histoire de Ndeko Fayoulou. Ce qui te lobby les lots, toujours porte-parole et opposition. O irataka na 2006 kopé sa Ndeko Bemba. O irataka na 2011 kopé sa papa Tshisekedi. O ya boya ki Yemoko yango parce que à mon avis ne peut pas travailler avec des gens qui sont corrompus, des gens qui ne comprennent pas de valeurs des êtres humains. Alors dans ces cas, ce qui Ndeko Fayoulou a kondima Yemoko d'abord parce que d'abord ils ont les choix personnel, individuel. Ce qui Ndeko Fayoulou a koki kondimango, c'est lui qui peut être porte-parole et opposition. Mais une chose, na yebi ke pas Ndeko Fayoulou
lui n'aime pas les insanités. Ndeko Fayulu n'aime pas être mélangé avec des bouts. Alingi te basakane na kati ya mai ya bosoto to ya poto. Pourquoi? A une vision oyo ya ye. Alors à partir de sa vision, nde ekoki kosala keno bayeba. Oui, Ndeko Katumbi, il a des moyens, il a des députés, mais quant à moi, je ne sens pas vraiment la force au niveau étant qu'Azala Loko la leader et opposition. Pourquoi? Ndeko Katumbi n'a pas ce qu'on appelle la monopole. Ndeko Katumbi n'a pas ce qu'on appelle la constance politique. Ndeko Katumbi n'a pas ce qu'on appelle l'idéologie politique. Jusque-là, ce que tu dis Ndeko Katumbi, quelle est son idéologie? C'est par terre, il n'y en a pas. Pourquoi? Ibango ba ostala ka opposition que non, to telemela ki Kabila, alors biso to komi lelo photo sala boy. Il y a pas l'idéologie ba éviter que non, lelo ndenge to so kité 2023 to koki ko sala mususu ya malamu pour que to gagner des élections. Les élections ça n'arrête pas que dans oyeuti ko passer, même c'était bizarre, médiocre, même c'était sale, même c'était vraiment empirant, mais bango bakoki ko avancer na mutu bayeba. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour 2023? Entre-temps, ba basaka la République démocratique du Congo ko sala biso Congo rénové. Madame, sache-le très bien, toutes choses ezana début pezalaka na fin nango. Affaire ya Congo rénové. Nayoki yango, mais na koyebisa bino ezali affaire moko biso moko peuple congolais to fongola miso. Ce n'est pas ba dirigeant ba diriger biso nde ba rezola biso solution. Ce qui tozo ki solution na 1997 na 1998, je m'excuse, ya ko benga na ba Rwandais na Congo parce que tokomaki occuper même tina kati ya capitale. Nous avons aussi ce pouvoir d'aller chasser ces gens. Ce n'est pas côté Ilandeko Félix, ce n'est pas côté Ilandeko Ilunga, ce n'est pas côté la au bâti ministre de la défense ou intérieur parce que bana ba vision moko est limitée. Alors le Congolais a de vision élevée. Tu as ba vision moko est limitée parce que bango bana ba vision limitée par rapport ya baton na bango ba pesi bango ya pouvoir. Tu vois ki bango ba yebi que non tu as un mandat il y a 5 ans. Il y a vision et souki am soupo na 5 ans. Mais le Congo va rester. Et ça n'a tant mon côté que le Congo et tika na 10 ans pour ne koufa. Non. Alors biso nde tu as na pouvoir. Yango ba jeune Congolais totelema. To bunda po na mboka na biso tangu mabeza ko s'afficher biso nde to na pouvoir et eza opposition te ce qui totalé l'opposition wana to mona ke non to zozonga sima yango na osenga bandeko nango baza na kati ya lamuka na yebi ke il y a tant des intellectuels, pourquoi pas bazwaka tant ya ko songolola na ba leader wana ba démontrer bango ke non bokoki ko changer politique na bino to zaka na politique alcaïque te, politique machiavélique te, tout changer politique, tout avancer. Est-ce que Nanya Koke Kondima, Moutuloko la Trump a dirigé les États-Unis lelo, qui était dans les néants, qui ne savait pas de la politique, mais t'as au Trump a ça la pour les États-Unis. Et alors pourquoi pas biso to mekapé comme moderniser politique na biso bande ko ya la muka to la muka ndengo bino moko botsa terme na bino bo la muka bo meka ko tala côté ni bino boza ko avancer te bo meka ko changer politique na bino pour na to avancer. Problème il y a porte-parole à opposition. Ezali problème où ils ont engagé bino. D'abord c'est vous les opposants. Surtout monique beaucoup quitté. Alors biso moko population te rejoindre mais tu peux sabino pe ba proposition na biso nani bino beaucoup qui kotia parce que sur totali il y a tant de députés au bazana Simakatumbi, ce ne sont pas des députés. Ce sont des commerçants. Ce sont des gens de COP. Je connais. Nakobeta li solo mingité. Ndeko Bemba abengana misusu pourquoi? Faut comprendre. Mususu kutazala qui même directeur ya cabinet ya Bemba. Vous le savez pourquoi ba bengana kae? Parce qu'il y a vivre en écart na COP. Alors so bobi que non, to que na procédé ya porte-parole opposition to bimisi Ndeko Katumbi. Kaka bato bana simani ba bandoko ke te ka ba secrétion sur opposition na pouvoir. Vraiment ezali pas si peu mawa yango biso tolobi était président Eli.
totala makambo malamu ndeko azali koloba ete Congo ezali na pasi bandeko bangai, Congo ezali na pasi, Congo rénové et botami, tokolobela yango pamba te balkanisation, Robert Roi arresir yango drapeau etelemi kuna ezali kopepa na boule ya makasi penza pe na langi ya pembe bacheli biso étoile moko pendelo na katikati gouvernement babango bisimi bimi bango bazali ko fonctionner tango o Félix azali Congo tono na makamo matali lutte contre la pauvreté to ke na lomba ndeko langa Félix alobi azali kotala makambo yo matali bobola kasi abandi la monga fula e ali boni makambo mayele to pe makambo mautomo koti to boni. Malamu madame, vous le savez, mon gafou la pesaka na Congo, ils en avaient la Kinshasa. Et ça m'a bêté que akendeko lancer nini na ye na mon gafula, mais il fallait basa la évaluation étude. Il y a milliers wana milliers ba kendo sali les loko wana. Est-ce que ça milliers moko ils allaient vraiment sous-développés? Et ça milliers moko ils na ba problème grave. Monsieur soit parti, il y a un monde qui kosala nini na ekuna. Mais il ne faut pas oublier commune à Mongafula ezali lokola commune Ngalema ba commune moko érosiotique, tant des érosions. Est-ce que tant wate kuna à tenir compte nango ba ke papa ba sunga Mongafula lelo ba sisa makambo wana to ebite mais to lingi ke loko oya zo kinde ko lancer les loko annoncer les lots lutte contre la pauvreté. Et ça la moussa nango. Vous le savez que les pays pauvres, tant qu'on lutte contre la pauvreté, comment to koki ko engagé to longo la pauvreté étendue. Oh, ils ont d'abord la vie sociale à bas congolais. La pauvreté commençait d'abord sur la vie sociale. La sociale des Congolais est médiocre. Alors, tant que lutte contre la pauvreté, tu rebondis ça quelle pauvreté? Pauvreté, oh, ils allaient na kati ya batu, ou bien pauvreté, oh, ils allaient na institution, il y a l'État. Vraiment. Nde mutuna photo tuna lutte contre la pauvreté. La pauvreté wana ezali ko gangrener étape nini. Il y a des problèmes madame. Alors, pour lutter contre la pauvreté, nazaki na ba piste ba solution nga na koke ko pesa ndeko Félix. Mais to lingi lelo. Soki batu bazana posa ba yoka o ya biso. Ba piste na biso, to ana posa ba contacter biso, ba ye bazuma yele na biso pamba te ba travailler na moko na biso pe to ko proposer non na kati na biso po biso to avancer yo avancer ne lo non biso to peso pe moko na biso o obanda ko sunga yo le botambo wana eboy moko na biso na tango amona que ça ne va pas ya obanda ko informer biso to koki ko dénoncer nyonso ezali ya bosoto. Esa mon numéro na bilo poto komi ko kena lombango. Madame pona ba contacter biso ba ko contacter biso na plus de 43 89 72 66 923. Ce qui bobengi boko zwa biso to boko benga lisusu na numéro oyo plus de 43 82 39 89 896. Ce bobengi ba numéro wana jeunesse avec une vision bako yambabino. Mais boyeba eloko moko mboka oyo ezali o bakoko na biso batike la biso ezali héritage te papa Etienne Tshisekedi atikela ki Félix ke yoko héritier yango etikali ya IDPS pour du bon non IDPS koleka ndeko Kabila akanisaki akotika éternellement alekaki ndeko Mobutu oyo quand même amekaki koya komema politique mosusu même esalamaki mabe parce que bayebaki te ndeni ya kosalela yango ndeko Mobutu alekaki bongo boni ba oyo lelo toyeba te vision nini tokoki kosala mpona mboka oyo ntango tooloba ke mboka oyo eza ya biso alors tozwa suksi wana tolata yango na motema tobunda mpona ekolo oyo mosusu te akoya kobunda mpona biso eza bavoyage oyo teke ndeko président azosala libanda nde yango ekobundela Congo non mama peu importe abima te etali biso te mais wana nga nayebi ke ezali toujours budgetivore eza ko consommer budget ya l'État mama nyonso wana eza ko consommer budget ya l'État budget yango to proposer baza ko proposer 10 milliards ba voyage déjà ya ndeko président et côté déjà combien na budget wana photo beto sala marche to beta bakalki mwana mboka toke na nukuna
Kasai Centre balobi kuna depuis lundi moleki séance bakati po ete misolo mizalite boni bande Congo Félix Congo melio te mona mboka démissionné te papa bolimbi c'est soki na lobi mabe mais o démissionné pour kokate mama jawa salam alaikum olobi boni papa madame permettre ngana seka parce que o ezotambola na ba institution ya l'état eza participer soni. Vous pensez que les députés provinciaux bandemi ba sécher plénière à cause baza un pays? Vous trouvez ça normal? Donc province centrale, il y a Kasai central, gouvernement provincial bazangi mbongo foot ba députés provinciaux. C'est honteux madame, c'est vraiment honteux. Pourquoi? C'est honteux pourquoi? Parce que mboka etambolaka bongo te ndeko Kabila bawela ko la décentralisation parce que baeba ke bango babanda ko préparer ko mususu tala ba conséquence ya décentralisation o basala ki ndenge komi komema trouble ndeko Félix afongola miso à comprendre que la gestion de l'état etambolaka boité soka fongoli misute nyonso ezokenda kokufa goma pe mwana mboka pone te lo bango bazaki libanda balobi bakotangisa te po misolo bazuite tala Congo yango madame na ebisio affaire ya enseignement gratuit primaire c'est bien mais basalaki évaluation nango te basaki bétide conséquente alors Nangongo nde balobi 10 milliards, bas 3 milliards on a disposé déjà rapidement pour les enseignants parce que nous ne pouvons pas croire que bana na biso babandako kozala ba souffrir na auto bengi mésophonie intellectuelle. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Alors biso to poursuivre bango na banga na ba norme nyonso ezali réel. Ceux qui bana biso ba otanga te to yebi ke to pointer doigt contre l'état congolais. Gouvernement congolais n'est pas capable batangisa bana biso mais ba jui engagement yako tiens, enseignement gratuit. Et ça m'a bêté. Mais est-ce que basala qui évaluation? Basala qui étude de profondeur? Ba kise bande ko na biso basango ke bango batu bazali na base ba désordre wana. Mais no yebisa bato. Batika ko akize basango pamba. Basango na basungi biso depo aneni. Enseignement ezalaki te na Congo éducation ekufaki grâce na bango soki nga lelo nazali boso na bino parce que nazoki ngolo koleka pa basango na tanga siko lelo ndeko Félix alaksi biso katanga na mokengeli avant que ne mokengeli botuna ya tanga ki wapi n'est-ce pas basango bokindo tuna ye atanga ka école primaire na ye wapi pa basango te hein avant la kisabiso kekende au sala humanité to secondaire na mokengeli aleka pa basango te lelo basango wana bakomi mabepo na bango totika makambo yo to sunga mboka na biso mboka oyo eza ya biso tata na biso akufa atikaki Etienne Tshisekedi akufi atiki Mobutu atika bakokolo na biso batikela biso ebongo Kongo ngo ka yango to luka to boma éducation ezali base solide baboma kangote soki esike zo simbate to zonga na oyo babengaka mécanisme derrière totali alors to meko sunga mboka po to keliboso matondo na bino parce que to yebike eza ngonga mais tokomonana pona tolobela lisu Congo eza bilei na biso Congo eza mboka na biso mutu moko te akolinga congolais koleka congolais mutu moko te akosalisa Congo koleka congolais mutu moko te akolinga bolamu wa Congo koleka congolais soko tali batu nyonso baoya pona baya kodondwa na Congo musala na bango eza bayiba bapiller badétruire bakende kasi congolais souci na ye fo avanda nesika kokonatika mabele na bango yango to tombola mboka na biso mbongo ezangi te kita ezangi te nyonso ezangi te kasi motema mabe bolamu po tosala pona Congo nde eza te yango tozwa conscience so tozwi conscience mboko eke liboso ndeko Félix s'il vous plaît oza tata yeba tata zala na motema bosunga Congo botika ko manipuler ba congolais ba jeune nyonso ba manipuler na IDPS na landa ba image eza soni Congo bino batu boyebi vérité boyebi sa bato vérité mboka na biso ezokende boye lolenge boni
matondo na madame journaliste. Merci bandeko balandi bino bato boyebi vérité boye bisaba imboka Congo vérité po bino boyi ete biso tolo ba vérité mona mboka mwa motuna mokene émission na tio à l'aise to pe la tio kaka to po sepel na yango. Madame naebi que tendez permettre biso te to dévoiler nyoso to zale nango, mais j'étais vraiment à l'aise na se sentir comme je suis chez moi même dans mon bureau ou dans la maison. Donc esengo ya kozala na chaîne na bino, esengo ya kozala na plateau na bino, kasi oya motu ezali bomeka ko bakisa ila kata biso tanso ki toye na ba plateau na bino, parce que ya koloba pona Congo ezanga kate sila kapete Congo ya lokwa libulu foto lukato tombola libulu o batu batimola ki biso to bando sopa mabele malembe kuna to kunda libulu wana. Est-ce que yo yebi Izana ndeko moko a travaillé na ndeko Kabila loba keko mbongo chaque année 15 milliards et kendaka na ba poche batu ndeni ba yo présenter biso 10 milliards bako yebisa pe ndeko wana yako démontrer biso to landela batu wana to zongisa mboko ndeko Félix alobi ke yo landela ne le passé te siko to sunga peuple ko to sunga mboka ndenge nini alandela le passé bakanga batu nyoso bazana mbongo ya ba congolais mbongo eza ya biso madame. Eza ya batute ya biso. Est-ce que you bien affaire à 15 millions? Affaire à 15 millions. To beti atali sona ngote mais oyebi. Madame oyebi ke za soni. Rétro commission ezali nini? Madame, rétro commission c'est des tricheries. C'est une infraction condamnable selon la loi. Na meke ko tanga code pénal française. Na yo mona na 2002 bakanga ki deux ministres français, bah ça la prison pourquoi? Rétrocommission. Alors ndeko Félix a tomboli rétrocommission. Il y a bien ngote que rétrocommission. Les aliénés, les fraude. Merci beaucoup madame. Nakoki kokota mingete, mais na ebisibino ndeko Félix atika indépendance à justice. Balande la batoyo ba détourner ba mbongo ya Congo. Batika kaka bongo tele passé te ba faciliter justice et ça la moussala parce que affaire il y a 15 millions c'est l'histoire vraie, il y a eu détournement, il y a eu des causes valables, l'infraction là PGR n'a pas cette infraction mais ndeko Félix a ébessié que non le passé à Zanatina nangote donc et makambe ucho sala masiko déjà tout classe on a le passé parce que il y a lobby le passé Zanatina monte donc to bossa na 15 millions bandeko balandi to bossa na 15 millions to bossa na bandeko babiso oyo ba lever bango to bossa na base ya Félix to bundele ko le Congo ndo moni ndeko azali kati na osika vraiment matondo mingi na kabuya l'homme puissant la ma minute pesi biso isa konkoi tozali koyebisa yo kila me plus 49 bukile ko 9 ampecato de dedans bobunda pour la Congo bino nyonso bisika bozali plus 41 Abdul Makenge les grands frères propres bakula kaye lo sako ekinyo partout bozali bampangi amono muzola ben bampangi amono to bunda pour le kolo abiso pamba te Congo rénové Miniembo plutôt Congo rénové ba monia Rwanda ba vandi ba tomboli bendele Congo ya sika ebotami yonanga tozali koloba nini lipasa na ngai penza ino ya CNT live bo s'abonner kula massivement à Penocéan du Congo bomoni makambo ya kitoko. Merci encore une fois ndeko. Merci madame. Permettez-moi de dire merci. Permettez-moi un mot juste pour la ville à Kinshasa. Ndeko gouverneur Gentini. Sunga peuple sunga bakinoa ko papa bakinoa ba souffrir. Talaka mbule o ichobeta. Mombele commune alimete topé cet exemple. Vraiment par terre. Ngalima n'en parlons pas. Siko lingi to suka boni. Les 19 ango zo lancé kin bopeto et kozala pona nini. Parce que Kinshasa nyonso eza na kati na mai Kinshasa na bosoto. Les 19 soko osunga biso yo moko kota na terrain bokirele biso. Les 19 marches ezali pas lancé kin bopeto. Madame a lancé apesaki programme à kin bopeto tozo l'exécution. Bande kona biso SNC pona marche to encourager bino parce que mboke ko tanga mbola na corruption te. Mboke ko tambola na bozo bate to sunga mboka. Merci nabino bandeko basango, merci na église catholique. Ka babo makabatu to solo on mikolo mezali ko ya bandeko mwana mboka invité la biso tozo pesa maloba po ezali tango sengeli bomo le kamba Congo moye esi ezali te mais tozali ko kata po TV ezali ngonga kilame
bokila lokone fampeka to ko rappeler yango la mwasuka kabuya kokoma yango okotikela biso kabuya akokoma yango bandeko Congo au Congolais océan amemelaka bino makambo ezali solo bo vérifier bendele etelemi kuna na miniembwe Congo rénové ngai na yo toyoki te merci na bino nyonso penza obo sepelaka na émission oyo to pesa merci na kabuya l'homme puissant zaki na sima ya caméra l'imbattable l'incontournable on échange par l'équipe qui gagne to pesa matondo penza na Didier fils de l'homme na montage mobala mokuso ya l'équipe tabalelengi na coordination ya yeme l'homme et l'homme c'est toujours kabuya l'homme puissant merci na Pape J directeur recherche stratégique merci na sango mokonzi pareil bimiso bangai grand frère propre papa Fos Kadikese papa Emma papa Teddy ya TNT si je me trompe pas vraiment Guy Mapendo wa bolingo baba Xelo de la reine Issa Konkoyi plus 49 kila me bokela lokole fampekato bakulaka na lingaka bino mama Jawa assalamu alaikum merci na la reine Queen Mokiteno Florence Matondo Mido ba programme Angola no bondi ya botar de bono itela bino nyoso no se boli potiolo merci encore une fois na Anita Babe il faut que moto poupée à famille pourquoi pas la humble servante Maman Delle, Maman Séraphine Luca, Maman Célestine, Maman Justine, Bozali Ebele, jolie qui est dit Maman Vava, petite sœur propre ma soeur Fournier, vraiment Bozali Ebele, n'a aussi sabino na mokolo mokote, maton de palabino, Bobunda, encore une fois joyeux anniversaire na yo isa konko poete mu an oyo ezali ayo pe batonyo so bolingaka Congo, totombo lekolo wa biso to bunda, encore une fois, merci et bye. Merci madame, les Congolais totalement. Que Dieu vous bénisse.